Takumuda Newman, pasteur Christian qui me pose à Tibiso qui sont représentés. Ma vatika biso abongola ya monté. Albaye makambo ya monene na musique na makambo asa na musique. Ici arriva une ou deux fois ou trois fois les alako la bino na kasa orchestre bo qui ne banda kwa kisi pour na orchestre ya l'avenir esthétique tout pour besoin sa générique to nzembo ça la succès a convoquer bino qui ndé ani ba ya photo solo là donc qui mon maman est telle autour la musa orchestre c'est comme la bino ton ok de église moi ba dona beja pour kindo ki mo côté na kati orchestre va série wana bakanga danseuse mondo ki moi attends comment la solo bakanga danseuse mondo ki n'attends comment on solo la vérité dona beja o dans maison mère dona beja na c'est comment la bani ba braza ala rapembe bo dona beja bat baebi et ah la solo la vérité que solo ba makambo peut tout le monde appelle mouvement qui bo vendre na boy qui présabi ndeni ba pour ni ma musique esuka na ba tala ba secret na biso mo mais ba leader ba na ba secret na ba mo onga na yibi bana na botama ona mona damuda po simba mna gwa boy oke gwa na ebite biso ba petit na yetu simba ba gwa na yeti mais tuzala pe tangu ba osa makamwa OK antake ba soda bonjour assister kaka bota la race tu vas bouger tu veux mtoni tu jibe tu veux mopao tu waze quoi tu da kumuda obike banana botama mbali busumi genye mana mona sko sen wana sko ba tera ba nani bana moto na kingi ya wera ikuyate ya kufi kuyate bato vnage ba bana moto na kingi ba ngwana ba série wa zai kofi na wera oui wa te bele ba mataka podium ka masika na luenge ba ibati oza tuangele ba mataka podium na luenge ba ya ngala ta mona leader ponga na ebi na famille da kumuda ba simba agwati ninga na ebi ta da muda ngakata ntabana mutu limwe baluki ari posa ke toilette nde masana mo azawana yinda nima okata mutu wana yo pesa la comme chef d'orchestre poso da mango yo kangami na mouvement po batu bakanga ramisi pe vous vendre libela ba mouvement toleki OK et pas faire na mon monter pour ton on va parler mon affaire na mon arrête tous les jours mais ya busokola maboko bazuma ivana bakena en côté mususu na mon on ba Richmond na la Vignon du coup tu m'avais été mis makamso pe damu da ba ina mission na yana ngota suka ils ont un peu mamu pour nga ils ont un solo tenio solo bagi peut-être mais lelo pasteur Mike Kalambai soki da kumunda mama roba kiwana kusaki nzambe aibi ponga na ibi viona kusane te so la vérité moi mais yo pe mon âme quand même moi ba nganga tipo na carrière yo mon chef coutumier biso ko na yo tu kisi nde chebino biso ba sokola biso na wa pina dongo megati Mwibongo mugazigina Mwibongo mugazigina Mwibongo mugazigina oh Mwibongo mugazigina Zambe na sengina yo Zamolimu ya nyumale na kimya Limbisa mabenyesu ya salaki Na mohokili azongi epana yo
mwibongo mugezigina mwala bandwa keye dagadoza gazeo mwibongo mugezigina. Jofa Cargo Fret Express, le meilleur transitaire de Chine. Pour vos achats en Chine, en ce qui concerne les mobiliers, autres effets, accessoires des maisons, depuis votre lieu de résidence. Confiez-vous aux spécialistes, les professionnels. L'acheminement de vos achats sera effectué directement de la Chine, lieu de fabrication, jusqu'au lieu ou ville, des destinations partout en Europe ou ailleurs. Notre crédibilité et notoriété méritent votre confiance. Commandez en ligne sur chaîne, Amazon.com, Zara, Cdiscount, Alibaba.com, Zalando, eBay et faites-vous livrer chez vous. Contact plus 243 99 99 177 87. En partenariat avec eShop RDC, nous livrons votre commande en République démocratique du Congo. C'est génial, n'est-ce pas? Depuis la Chine, au plus 86 137 98 052 106. Et depuis la France, au plus 33 6 15 90 34 92. Jofa Cargo Fret Express, Guangzhou, Chine. Le meilleur transitaire de la Chine. Ndeko yaka ko passer commande na yo, mpe ozoba produit au sepela. Yaboye ezalate. Jofa Cargo Fret Express, le pionnier, le meilleur transitaire de la Chine. Qui dit mieux? Bienvenue dans votre émission Fauteuil jaune, fidèle internauteur. Bonjour, bonsoir, merci pour la confiance, la considération. Vous êtes belé botalabiso à travers notre chaîne YouTube. Sur la vérité studio, chaîne YouTube Oyo et la rabino vérité en face comme d'habitude. Merci pour la confiance, la considération. Botalabiso, le snelabino que aux la société, aux entreprises na yo, on a possible congolais ba découvrir, on hésiter partout aux na Canada, na États-Unis, na Kinshasa, na Angola, partout pour communiquer sur société na yo pour baimbo ka visiter contacter biso pour na ba concert na yo album EP pour tout le belango pour visiter toza wana disponible on a biso wana au bengi bo négocier et na productrice na biso yi mutaza gérer téléphone ya sur la vérité et pour te passer message comme il faut toza na ba événement on est nepse na rata Panama toza na Queen Saya Souka na featuring na Deboul. Ba imigi toko yango bomo na déjà na olota et ça déjà dispo na sur la vérité puis na plateforme nyonso ya monde oki obeti sur la vérité prod au monde nzembo kitoko ya Queen Saya featuring na Deboul et ça déjà dispo na chaîne YouTube na biso ya sur la vérité prod. Tozana les retours du roi Weranson. Les retours du roi le 15 février na Paris. Arena Grand Paris avec Weranson. S'il vous plaît, bosomba billet pour tout kutana na Arena Grand Paris avec les rois de la forêt Weranson Mokonza Banyama. Bosomba billet s'il vous plaît parce que bon raté rien avec Weranson, les rois de la forêt. Gims dans la scène musicale, on a 4 concerts dans l'espace il y a 3 jours. On a un concert le 21, on a un concert le 22, on a un concert le 23. Baimbo kangana ozalawana pona olaksa ba image na bandeko tu batala biso na mbandaka bandeko tu batala biso na kin bota biso na buma matadi mwanda bota biso na lubumbashi na pesi bino moti na olaksa bino événement oyo son excellence monsieur l'ambassadeur Gims ningo sala honneur pe fierté et musique ya monde dans la scène musicale le 21 le 22 le 23 le 22 on a concert na 15h tu 20h 20h tu 23h avec mon amboka maître Gims. Tobisa Ibino, Jofa Cargo Fret Express, eza agence oyo e ou memabiloko euti Chine tina Paris. Eza agence oyo memabiloko euti Chine tina Kinshasa. Ozala na poto, on a poso sala ba faire nos privés à part Caillou, ko hésiter contacter Jofa Cargo Fret. Eza agence oyo, eza très sérieux, eza agence oyo et ezo memabiloko très calme, biloko zo koma chaque mois, vous recevoir plus de 5 conteneurs dans mois pour hésiter témoin en Mboka, aux en Bruxelles, aux en Suisse, aux en Allemagne, aux en Belgique, aux en Paris, aux en France, pour hésiter
Zoa confiance yango Jofa Cargo, Freight, eza Freight Oyo, et sur biloko bateau avec sécurité. Et puis Zokoma, nakata Paris, Zokoma nakata Belgique, Zokoma nakata Allemagne, ti nakata Suisse, bo hésité ba maman na biso botala biso, ba numéro yango yo, oza chef d'entreprise, oza na événementiel, oza DJ, on a pour ça matos nyonso, oza na pour ça na Chine, banzou, pour na service secrétaire, on a pour ça biloko tout na prix bien na ngwanzu, on a pour ça changer ndako ba kitse kitoko marambu tout, ko hésité pesa confiance na Jofa Cargo Freight Express. Merci Manikotou Botala Rabiso, merci pour la confiance. Tu sais bino, ba imboka bana mboka, o ba osala honneur pe fierté à musique, o ba osala honneur pe fierté à foot. Mutuloko la chancel Mbemba 2010. Donc bo priara po nae, aza fierté, aza diamant pour nabiso ba congolais ba imboka. Bo la connecter, bo la brancher, bo soutenir chancel Mbemba le 2010. Aza emogote, Arana Silas Katopa international bochaye poa ba congolais bokine ba club ba obeta bo s'abonner bo landela ba de près baza ba imboka bana mboka o ba salon nerf pe fierté ya ba joueur congolais tozana international Silas Kantopa mona mboka azo bunda pour le kumu ya mboka bo za la connecter na plateforme na bango et puis bo landela bango de près baza bana mboka oyo bazo bunda pona mboka na biso makambo itali bongo ndembo ba longo na biso soni. Merci pour Nabino, Bandeko Nanga Congolais, joueur international, Silas Katopa, Edoka Mbe international et Chancel Mbemba Unité. La vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Bonjour Avi Monez. Ouais, bonjour Miguel Niemba. Avi Monez. Fauteuil jaune. Défaté. Sora boy va PC rouge. Ah, le roi chapeau là-dessus. Yango nesi bon rouge. Fauteuil jaune en rouge. Soba boy bazuka rouge mbam. Deni santé. Santé bien ngolo nzambe bonne année na d'abord. Bonne année, merci pareillement. Pendant les bandits, bonne année ba Yayomi Genyema. Pareillement. Héritier du trône des princes de presse. De presse, merci. Avi Monez. Héritier. OK. Ba Vezakle après yot. Ah merci, merci. Héritier à presse. Yango merci. En 2025. Merci. Comme tu as vendu cette idéologie, tu as parlé sur les gars à thé. Marathon. Bilan dans les années dernières, l'année 2024, les cas positifs ou négatifs? Bilan en 2024, pour nous battre les gars négatifs, parce que nous avons battu sur la grâce en tant que banane, mais avec beaucoup de problèmes, tous les gars ont tellement de problèmes, beaucoup de problèmes. C'est difficile. C'est le côté. Ok, vous avez facilité. Musicalement parlant, vous avez un projet, vous avez un studio, vous avez un fils et Dungu. Combien de niveau tu connais la scène de mixage, tu connais la étape à mastering, et puis là, je pense que la semaine prochaine, on va lancer ma fiche. Il y a maxi single dans les oeufs pour na. Premièrement, on a libuso, on a embelli mutu, libuso to interpréter à radam sur embelli, la scène acoustique mo pour na vintonné, pour na les élèves m'a confirmé mais scope na moi on a libuso. Donc zemu na wana zo compter le quoi moi on a libuso à carrière. Et pourquoi choix fils et donc? Bon, libuso wa bandaka libuso ndako, fils et donc c'est mon ami, député de la SAP na PC Bambote. Aza bien, donc moi on a des boussi, on a bandika na fils et donc pour tous arabiens. Tous arabiens là bas tu peux embêter bien. Ils en a pour un bon côté pour Bonimona d'abord en fait. Bonimona d'abord, surtout bien quand tu yambo parce que vous avez mon ko ya banalemba, si je me trompe pas, et puis beta na l'avenir esthétique, l'avenir esthétique. Orchestre à grand prêtre d'Akomoda, au Autotika Bichou. N'habité, sous un message, déjà, va te poser ma question, ma Italie, l'avenir esthétique. Ouais, message, dans les bossons, on peut s'en avoir avec condoléances dans la famille. Tout, il y a d'Akomoda Newman, pasteur Christian, mes condoléances dans la famille Nabango, famille Nabisu, pour Aza, vivre dans sa bandundu. Ngalaza. Aza, bandundu. Ngalaza Moulouba. Non, après Bandundu, côté maman, côté père, Moulouba. Donc, Bandundu, ils ont côté Bisso. Voilà. Donc, Dakumou, mes connuances, et puis la famille Moto,
bango mpe bana matanga napesi bango tumbo ba famille congolo batanga eza ebele tokufi bato ebele et puis Sege Maniata donc BCBG biso bana wenge to wana matanga mpe donc clan tout ya wenge to wana matanga toke kota théâtre bata acteur de film babenga wa théâtre mais ça ba film en fait na bosa TV nanga Yani Wan Walemba yesu na quartier latin to moi sous Passe-Écosse j'étais na matanga na mona pe efanjo pe ça pe ba salam na mona pe ba fina nga binda vous allez matanga ouais j'étais là na yemba pe na mona pe fali pour papa Zaki salam na condoléances na mona ba fina nga binda base ba bourman ba champion du monde libota mbazaki fina nga omba petit beaucoup tout ça na bango tout tout bana non na dakumuda po to yape na basenge tout dakumuda obeta kuna na ajini na génération ni na nini na mbula nini parce que la Union esthétique umeli azoke sakala na 2001 to banda to banda la Union banda kala to betaki première ni na biso to betaki tumbulutu o to betanga o dakumuda okonza bashe puis cartona qui tout ça na bada kumуда ah 2001 déjà ça na kati ya 2001 on ba koi biko peso beta na koi biko biso beta pe kanangi on a ba CPP na ba Chesco pe qui sont me représenter me beta na mo bambini Chesco tout ça bien parce que la vigno reza parler na po ngamo kutu ba vie ba mona ngo fo série on a ba chaki nga panzi du colo pour na tchaki mouvement et répétera chez biso na tcho pour 24 OK donc ba vie ba sepele na ngote série wana mais après ba comprendre que non moi na na mutabolingo pour da kuna na par musique aza grand frère p yana nga Didier mananga koule ba tiri les vendre ba Claude Moke ba Youssé les vendre ba no ticket fort moni yana ta chez biso OK. Ça la teste bien à Zora le pire petit dans l'avenir esthétique. Non, déjà moi j'ai commencé à chanter depuis que j'avais 9 ans. Dans Naïma Mouké, Naïma déjà et puis j'ai commencé na chorale Nengezala kaka après na Weya Richmond et pas Venapso Globe Terrestre de Rombo Tunani. Après na Rolongwa, na pas Dakumuda nde et pas Ferregola. Batari. Très bien. Il y a une question dans les pas d'akumudo, ça la teste bien. Aïe bara des autres chanteurs aïe sur kota na o. Non, na o ça teste ne ba ça normalement pour za mawandu les. Azoya nga pour nebo emba ote mais na ko ça teste ne ba tu ba ça. Ba musicien ni o l'avenir est ici. Parce que ba musicien belon ni ba bendi maseke d'akumudo na ana ndaka malili mais ba musicien belé ba so net ba beta na l'avenir esthétique. Ba mission nini oyo yebi bana ba kombo mais pas ça dans l'avenir esthétique bah DVD Mokonzi CPP Ngamoro mayonnaise Scotty Pippen Aleka Bobo Sarbati Babi Tango Fort Feti Amboma et Babi Magema Tango Fort ba pression magique Aboaka pe nabiso bele ba bele musuna bosanité mais champion pas bêta dans l'avenir esthétique oh champion du monde pardon bangonde ba douains OK bangonde ba banda na idéologie ya kala wana biso bala miki champion du monde Abraham Lincoln suna bosen soutenir na ba Bivaray grand pote Bivaray na ville nga Ivan Amana Mpengi azana na Allemagne ba John Logique ba masananga Shubeka Bisengo petit nga Plata kasa fiora beledi de mana ye ba ibi akipe epa nga Goga magia longwa mutu azoka te faut vendre calme bitambola mais c'est bon élément tout ça ipena ye oh Plata pas Newman oui oh Platina na mona muketi Plata ba image ezali ya Plata Ngwangi Plata Ngwangi mama na courage mama animateur yende kutu yeko créer mais so zuka créer na balusion vous au monde donc
C'est la famille. bien la famille. Misu ba bon wana pe chameau ba pe ma pasteur chameau ma pe ma côté oza nzamba za na yo. Donc tozana ba te belé. Biso la vignon to ina famille libota. Joka que son homme repose en paix, c'est ce que natanga qui est belé. Takumuda Newman, pasteur Christian qui m'okoso atiki biso qui son homme repose en paix. Ma vatika biso abongola motema. Albaye makambo ya monde na musique na makambo asa na musique. Ici arriva une ou deux fois ou trois fois où ils allaient koyi la bino na kasa orchestre bo ki ne banda kwa kisi pour na orchestre ya la vignon esthétique to pour bozo bimisa générique to nzembo ça la succès a convoquer bino ki inde ani ba ya photo solo la to ki mon maman etel pour tout la musa orchestre c'est comme la bino. Même moi je me rappelle t'as tombé à la vignon à ton qui est une église moi yaki anzame malam na ma tete na si ba petit nga ba Laetitia ba ebina ba mina gonzi côté baza ton qui est église moi ba dona beja po kindo ki moi côté na ka to kese ba série wana ba kanga danseuse mondo ki moi atanga komona solo ba kanga danseuse mondo ki tanga uchi auta maison mère bakangi ndoki ba passeport ezolia mana bakangi ndoki ndeni bakangi na koyi kindoki boye bozo kanisele ndoki tenchor bakangi mnanchor en frère orchestre makambo ebele ba passeport ba duka dakunda ba passeport zo wizubunga te bazolia ngo na bampuku siko bambongo dakunda pe bazolia ngo na bampuku pe kaka. Et dans ces zones-là, à votre orchestre, la vignon, il y a un problème. Clip, moi, de salaire, on est affrontement. Il y a Dakunda, il y a Tumburutu. Bitumba, babunda, avec clip salama. Heureusement, manager, Azara, Biabino, basa la répétition. Ne va profiter, bazura image, ne va non mécana wana. Comme les Canadiens, comme Bina, Tobina Boé. Envoûtement dans ces zones-là. Comment il est? Nathan, comment il est? Oh, sur la vérité, dans la Béja, oh. Dans la maison mère. Dans la Béja, non, c'est comment là-bas, Bani, Braza. Alors, Pembe, dans la Béja. Baby. Allez, capé la maison mère, Baby, peut-être la maison mère, Baby. Boutou Nata va venir en Ayama. Azaï moi ma bébé lelo na vie qui peut être bon wana aïla so ba avoutement mo na mouvement sérieux wana yango tono ke l'église nanda kumuda bien tozo beta ku église to beti album na suna ka église na nzame malamu na vana na est-ce que on est à l'église église ya solo les églises ezaleka ke tu kotika album na biso va bénir en haut na mama portrait mo we azaya kuna bose komona si je me trompe pas 10 vidéos ba komona maman wala na matete kuna tono ke église na biso na mouvement bo mais à part ça pe et a ezaka solo la vérité que solo ba makambo pe to mona avec le mouvement ke bo vande na boy qui présabi ndeni baba pour ni ma musique esuka na ba tona ba secret na biso mo mais ba leader ba na ba secret na ba mo onga na yibi bana na botama ona muna damuda po simba mna gwa boyo ke gwa na ebite na ebika ka no ke pa ba sango obika yemoko oni mutako yeba mutako yebo leka yomo ezama passe yango yemo pena mutorbi ina bakisi ina sirène kasi on en a qui pède spirituellement physiquement et moi nejo aluma bebele vie na yemo kwa miyebi makambo sala so bino yo ami sene bon accompagner bon vivre pe amo ikisi ngala antika accompagner bon na mabete mais je me rappelle bien j'étais là jour mo ba nga ba tester hein batala ba leader nini ba cartonné na kin na eba ki bataka bougie ba beti ba signe ba ni tout ça bo batala ba na force na kin
Parce que on a trouvé c'est que affrontement. Ouais, maintenant il va tester. Mais ngangati vient somo waroma. Ngangala vignora bana lemba ba ebi. Pour d'amour da ba vérité. Biso a petit net aussi ma ba bwana eti. Mais tozala pe tangu ba sa makamwa. OK. En tant que ba soda. Vous assister kaka. Bota la race. Tu vas bouger, tu vas Vinconi, tu vas JB, tu vas Mopao, tu vas Wazekwa, tu vas Akumuda. Obi ke banana botama, mbali busumi genye manamona sko sen wana sko batera banani bana moto na kini. Bache wera son. Bache photo wera. Bache ka ba bougie ba komi kombo. Bache bougie ba komi wera son. Wera JB, Kofi, Wazekwa, Karmapa, bache da Akumuda. Sigelo we kamusanga. Tant que vous on a sali à bengi d'esprit ce que je me rappelle bien moi ça n'a scoti pipel mon ya pas à auta frites ya poto autour na lia na ba mbisi na ba restaurant belé na ye na Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minerte haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ye mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azwi vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette otobengi kamundele mayebo ndo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy azosala pa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois bobundi na propriétaire tie mosape na liso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh. Mutali bosa kwa ngina boujon na gada kumudemo. Kombo kwa gi, yaye mona no ba. Ekwe. Viens ebisomon. Photo ça makam. Wazekwa deuxième bou mukulu bou nani kutu kama pa ko yokuta buka na mama bou bouger buka na samba simba ya wera ekoyate ya Kofi ekoyate bato na ke ba na moto na kin ba ngwana ba série wa Zai Kofi na wera. Oui ba koya te bango ba bouger na bango e bouger te ouais zaki test est-ce que Dakumu fa ça les forts région de wana sko tato misaki sokoto babin pardon to misaki nini Linda après Linda moi je te plie là on a betika ka 3 albums tout ça maxi single mo avant ba misi ba poto et puis en plus tout ça la ni bébé Rico na franchement de oh baba Takumuda qui nous a fêté Waki moga pemberebe yangona nde ora dans album aliboso pesa ki bien oda muda kina bora basango po borona ya basango oda muda bimabo balandi pona ba sunga lemba vena sumo adaka boye vena so wenge adaka vena so riva menga pardon que son nom repose en paix sur damuda ya sur place na mona sori damuda makami koti sutanya pembe. Parce que JB Piana, l'homme qui a mis l'eau en coco, abima bodamu d'alia, balana bodamu, na lemba. Mais oui, pas de baby. Namatanga. Damu d'abima qui n'en a batu. Affrontement y na vina sous wana ba série wana. OK. Omoni. On a basé. En fait, on est ba art obiomo était que humain, on comprend que fait aux normal type. Et azali na guate bano ki ka basura ta basango. Poni na ngamoto sala mingi, faut sambela. Boate bele ba mataka podium ka masika na luenge. Ba barati. Faut la troangele. Ba mataka podium na luenge.
Bayaba ngala ta mona leader. Leader ozana ki di ba mais mutu moko simba makam. Pour mouvement ezala. Mi côté mbongo ezala. Fetiche ezanga ate. Lu sambo ezali. Ndega Jésus alobaki pesa kaisala ya kaisala ya nzambe. Ngala tika lo simba mablu wana te mena mona ki kaka ba. Bobiso c'est ba petit. Ba base. Uzumona ki likambo Abraham lenkolo fosa. Ba pecha mouvement bino atala boro to sala. Jiba koi damuda kuda. Au moins. Mais après tango da muda mamwe sai pesi pe luyalo si ça nenwa. Bu DVD mutabora album Vone Baby. Faut DVD azo bataka hein. Le kole baby, comme le kole vimbi, tanga bori ba sokoto babe. Sokoto babe, DVD mokonzi. Ana ba kin ba se ba salamon na Suisse, Switzerland. Voilà. Après wana on a ebi, déjà je ne suis pas parti, ba gena cimetière. Ba gena cimetière ina ba massa na ba na vivre so te ba kobola ba ko ba be. Ba gena cimetière. Ba gena ouais, on a ebi. Faut je me rappelle jour on va benganga naza wana nganga wana abimo nde ba bouger kweto photo ekuna ntaba na cimetière Kitambo na mutu nango photo kuna nzoto wa miseba damango mige musique na ba mebele ngala kenda nanga ba bitambola tambola nanga notala nanga ba sœur nanga ba Jenny Kabeya dans notre allée. Bon, on va cimetière à 3h, bah bien, on a bien ya. On doit dans Kitambo to que c'est Kitambo. Dans la coupe on Kitambo yaka. Bon, bah bon la cimetière on a Kitambo. Taba comme le cimetière, nganga wana pesa ki bango, taba wana. Damu mtayo katana tabana motu akokite. Akokite nini? Akokata taba motu. Ponga na ebi na famille da kumunda ba simba agwati ninga na ebi ta da muda ngakata ntabana mutu limwe baluki ari posa ke toilette nde masana mo azawana yinda nima okata mutu wana yo pesa la comme chef d'orchestre ouais ta ba yana ntabana na pale na simber na bisabi ta ba o ba lambi o mutu na ngeza. Donc il y a mon travail en fait so bakine no shebino balambi côté musuba na ngosko na siège na pale na bino fait ce qu'on album mix pour damenta bana bino to ngasko na damana pour so no pong na bino siège shebino mais bien sûr okay. Soit la vérité en moi donc voilà ba le cas qui on a mon le pong en famille le pong na biso kutu tongwa sagita bana na zarate so tong yo yé okuti da tabasi balambi baya bazo dame bani yo pokyo dame rien nga 12-24 bar 42,16 na ebe déjà poso damango yo kanga mina mouvement po batu bakanga ba misia pe vana libela ba mouvement toleki OK et pas faire na mona monter poto no vana parler mona faire na mona tous les jours mais ya kusokola maboko bazuma ivana bakena en côté mususu na mona wakana ba Richmond na la Vignon bodame to bala renye mo bobo wali kama lo ba bobo so bo sisi abo so maboko so maboko mai wana siko bakena na ngwa ozo mona siko bakena mai wana so na ba concert bando cérémonie bando sala na ba concert à la Vignon ouais les ndule ni amunene obo sala cérémonie bat ba ebele avant concert so na coste bandule tout la Vignon to beta ba face à face na ba maison mère pe zina fikini wana ba plein tu beta na ba stade des Martyrs libanda na ba plein wana kermesse wana de la Vignon tu beta na ba beaucoup fikini bele bon nous man wana ay musique damuda vive la vie lukuta ba beta migi makamso pe damuda ba ina mission na yana ngota suka ils ont un peu maman pour nga ils ont un solo tenio solo bagi peut-être à côté qui va monde wana mais atika olia mututé
biloko simbaka ezali kaka ba plein ba mais ezaka kisi ya mokene ya monene ezaka te kisi ya tobomi motu tosimbika kisi ya non mais na ndenge ba leader na biso ba moto ezaka te moto akufa so ozwi de chance ya motu ko mosala yango obomi moto atambolaka vivant otikala obonga te otikala ko avancer te damudaki na moto déjà yemuka kobotama nango omoni ti yemuka leka na te babiki azalaki pédé par marque de connaissance doza pédé te ke babima no na mobali donc pédé à makambo ozosala ozoyeba te ozomona mais lelo pasteur Mike Kalambai soki dakumuda mama alobaki wana kosaki nzambe ayebi ponga na yebi vio na kosana te tovandaka ne boye natika mwana te ama osima na boko osala boye rien mais onga na biga oyo nayebi oyo namona bana lemba bayebi batoni bavi na so batoni bamusungu makamona obeta bayebi la vignora ekimisa wenge na shit dukaya wa Roma kamata na yo Thierry Levande ba série wana la vignora ebetaka ndule mo face à face na wenge 4x4 na shit dukaya et dundaka wenge la vignora ma révélation de l'année wa biso ba mike ozomona chunganga wana kima la vignora ba série mo ba zongi sutongo la kumunda kumuna makambo evandi nde na komona so wa Roma onde ya ye omoni mais ba linda wana ndi balobaka linda wana na komoda na boka ya wa Roma ndi na ko kombona ba wa Roma kamata na yo wa Roma wo vie na sumu wa Roma ngana na tikola monika le jour wana na butu na minuit wana wana mona ezala to basimisa pe lo te ba bougie kaka boy en vue pour ça va moi 10 000 totonga to kati ba caméra c'est le tutuma eloko wana ya sere qui a kuzoka makambo so la vérité moi mais yo pe omona quand même moi ba nganga tipo na carrière kenga na kosa da oza kino ngapi na mona chef coutumier yo mona chef coutumier biso ko na yo to kisi nde chebino biso ba sokola biso na wa pina donc ko mekati OK biso to ba to na pouvoir OK obangi mais ndenyo kimara so ba sokolo na gwa ngo kimate ngo tikala na poto te parce que yebi ki ba sokolo na gwa que au sala na gwa te donc eza coutume en fait mais biso ba na mai ndombe donc to kufa na balete OK tuna vinto na yebi yemo yebi to dara na boyigate te menga ba sokolo na te malheureusement ngana dina defo na fleuve Congo wana ma kufa te babwanga na mai ba sacrifier nga j'avais 10 ans ils sont na bossa na ngote ozon babwanga na mai ba sacrifier nga j'étais tellement petit koko na ngapa daya koko aboti mama na ngate me ndekwa azaka mama na cho angolianga me adenda yango bari muto olianga kanzambe. Très bien. Mais bisimba na zana mama singa ba prière batanga wisi na aliaka na la vignora ochiba foka nini oyemba kinini zo chance oyemba na album ni na la vignora sona bosanité na la vignora toyemba kinzemo toyemba album ya Mela Mai na sana osa foka mo kanga motema to balana itisa motema mono yo mamunu soki na ebaki kozala boye na ngaki jamais na linga wana ezaka na album toyemba dakumuda après toyemba osala nga komobola na zanga mbongo nani akosalisa ngai mpona koma na mbongo jimie kampai na bolingo nakosenga vena muloso Serge Muloso aiba vocal na ngai mon album na OK tout ça bloque belé na dakumuda toyemba ba Mela Mai banzi mebele eloko nini ndeti ya dakumuda
oyo linga mingi oko yembela biso to kanisa lelo na bana lemba o ba tradition Mwibongo mugazigina Mwibongo mugazigina Mwibongo mugazigina oh Mwibongo mugazigina Zambe na sengina yo Zamolimo ya nyumale na kimya Limbisa mabenyo su ya salaki Na mohokili Azongi epana yo Mwibongo mugazigina Mwala banunwa keye Dagadoza gazeo Mwibongo mugazigina ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Voilà, damu da nolinga. Oh ya yimogo. Mwibongo mugazigina. La vignora bana kuyao. Oh yo yo bana. La vignora ba esala keba. Oh yo. Voilà. Momembo kumulanga emela sina ye kumulanga emela sina ba uma pasteur ba salama kotaza ba azan bela. La vignora pour nanga ezali okesa molo ka famille nanga. Très bien. Tu senti soucieux na ngo ya la vignora esthétique parce que au saïl na dakumuda nzembo. Ouais. Saïl na dakumuda nzembo pona na le kabobo ouais. Ouais na le kabobo pona ko pona image ya ya vina ou dakumuda. Ouais. Donc ça lui vraiment pas si na senti même na kata nzembo. Na ça et lo ngaka na minya le kambango pona signaler bana mai ba na moko nyuma na za icon ayibani pe bien vina so lemba moi bandale lelia il seke mais jusque là na mona lemba na batu a poto awa papito kindudi burmani dolo programme je bana pnas donc nazo bati ba kunda presse le 1er février donc tilelo na on a poto to zino makamu na mabogote ba mikolo bazali ba Didier Mananga kuli bazaba edobila bazaba ba Gauthier bazamba bazaba Serge Kiakuba kutumi mapoata papito kindudi mais Kofi Olomide pas revenir na lemba contacter mon pao ben suko mon pao suko ba yote na makambo ya tina te kozomona na mona ki via l'équipe émission mais je sais pas voilà vient biso quadra vient so lemba na limite ke arobo ya ok matanga nyumana. Pour en tout cas vraiment parce que namoni muto mtazo le line ba nzembo namoni babi magima pas salier ouais tango c'est pour na hommage na e donc muto mtazo le avec babi na ba minuit biso ba heure de sola ngana ba 3h atininga personne na zana ngona téléphone nga wa pas si fort pas si fort envie maonnaise si à refaire au sa musique au ça kozonga bandeli ko bota yo mais na même famille na okapes ba bota yo. Mais est-ce que les logos bisa bato si à refaire au ozonga musicien? Ouais, pourquoi pas. Ils ont que berrer mususu hein auto ça les gens on a apprécié des pour dans l'orchestre na passion mon avant place on avant la vigno a goûté la vigno talaka ngai na tsaka chebiso siège d'amour d'attendre obeta tant ozonga tant tu la bonne image premier concert à la vigno
na variété samedi soir ngari moi muke mais ba vie na ngoso ba ya émission ya na bi chemise ba tinir ba vie c'était poto yanga donc na mwana parler tout le monde sona na référer loko na rataki na ce il faut botamment jouer un musicien aux après botamment jouer un musicien aux après ouais non ngaka na za bien ngaka mais non ngaso erreur les gars moi bien on se reprocher la carrière non ah erreur rebelle les gars qui ben sous mona yo déjà na wele la microté erreur les gars belé donc kutama maman sans sous apporte rien azara bosona danser zakibete la prise yo frappa ki petsango rien si erreur raison maté mais na ndenga ndule suna na zonga na zonga musicien ozaki mobala ba danseuse na ba orchestre obonobi matrona ba danseuse ba guna ba choix no ezara ba danseuse te ba guna nga eza ba pona ba danseuse te en fait moi ba danseuse ba ser na biso tozana bango orchestre moko ezalaka bongo ba komara basi na bino te ezalaka bongo ngona te ezalaka bongo faut pas comme basi na bino ba ba ya musala pour ezalaka bongo bozalaka bongo bien bato baka mabe OK dalba mabe no natalaki masalanga nani masalanga chef d'orchestre na biso misk batuna question mo wonne yo na jazz Jack Love non bazaras Olivier zana bango biso kanga mala petit so bien bamina gozi na buli ya bien na makanisi ya bien quoi te ils ont appelé dans sous ma bemoya qui n'ont électrique ils ont raté à part Berer on a Berer ni aussi reproché dans la carrière non Berer mususu ezaki nakutana na ba petit mususu baza bali babe ba petit ni ba biro na bakini te momiko ah moi si wamna momi no ko ti maison mère mo o raté ba répondre oh akipanga ngamo bwedon kilo ah ouais akomso kilo na ba repti mais va jouer la maison mère no ko lia sivie nanga na wata mutu nanga baibi ba marambo va jouer la maison mais yumo ke sou ba repti te na yena na nga ba rep mais umola uvena la samba bo nika poso zonga nda ko zo mpa ozonga ba alo na uluko oui do umona ke ba tiob na nikela za magabala mo kilo donc au commune la samba mais yubul go zonga pale vous comprenez en plus ça bengo pe yaka no kabiente na pese mbote te côté za po yé vraiment na la couleur né yo si il faut repère vie yete na nzela ye ka mwana ndeka mwana ngatu bota na ye na pour allégation nzela nanga azo mna boro lance regarde moi b ba mitema mabe yala moi si mso kutane à lever muswa sali pe mabe muswa okso ni ga ba koto ozala kaka kuba et pour mon appel entre bango mutabali parti de bande ko basi ba bakati faut ba mba ni obala on appelle conseil pour ma mère donc ils étaient aux anayo uzumuna ga bona obi ma pe na migi na bina nani onane mais ko so ba tenanya obala uzumu ile kwana les oboma petit so ba kopi pressé mais na carrière musicale moi c'est à la place vous considérez moi si musicien na les musicien moi ça joue un rôle ni na carrière non ce cas moi si pena moi si madame déjà c'est qui trouve une femme trouve le bonheur so moi ça malam neti vinanga no lias ninga zawa ninga shitaza dinge masananga Nicodème kuna aux États-Unis Nicodème oui que il y a peine mutu na haute Nicodème ouais il y a Jackie mais il y a Vanessa ma il y a européen Vanessa mère dès le début de la carrière a organisé famille mère non mais mon Nicodème bien sûr à Rosa dans Liban mais mère mais tout na Nicodème maman na biso ba parler moko ndeko nanga lembati OK ba Nicodème pe ba ebi pe potam stop fonanga pour y pe a mon lemba ebi a envie mayonnaise ça ba Nicodème peut-être peut tant ya ba rep so ya cheta
mais moi na lemba ozomona bonga na lemba moi ça joue importance dans la carrière très important. Moi c'est très important ou très importante ou que la fois a repasser là-bas. Ils aura bien, je pense que est-ce que vous respectez Basiango? Donc moi c'est moi dans la carrière, est-ce que c'est respect aux à l'heure, est-ce que t'es déjà moi si sur mon côté là-bas Erozon n'a pas les faux. OK. En tant que banoko. T'es chéri na ozon en retard. T'es ton côté moi si va pesa ka valeur. Ça dépend moi si y a un seul bas trop net singa linga bas bas trop te ko ba trop faux. OK. Tendresse eleka kuluna ngamunda kuluna na matika na ngai ozuzu moi za kuluna mais bosali kuluna na ebite so babenga komoni ndie migoyo to benga dei komi dei monotone pasteur bazo kendeka dei komi monotone. Mon père de bateau à cher. Ngamo na famille nanga na auto père de bateau à qui paye cher qu'on a biso. Je m'excuse. Aux hommes. Donc mingi les loves na ils avaient pour que tous les Newman ande kona so hôtel la biso ba respecter ba oui. De qui pasteur Mike Kalamba ya masa na biso. Oh, ngana lemba ye kuna vana sona ni na vina somula yo nani je lève mes yeux. Tout le monde le refait. Pandeko. Moi, quand je suis côté Fikin. Ayebi. Ba passer Timothée. Tokoli na bango. Tokoli. Mon chol. Mon boki. Na bakuzu. Ezala nango. Bah voilà. Pati kaka ko délégué Newman. Et le qu'on interpréter ma bé. Écoutez ma bête. Hypocrisie, tout écoute dans la église. C'est ça même toi fouta. Juger bangote. To ko ça la jugement. Au moins ma case c'est ça ngabiso ka moto juger bango. Décision souka moni grand prêtre dingo yake. Bo sele ko tanga. Ye divi na soma tete ponga mo bana matete ngamu mwana baboma pe mwana matete. Zalemba njili bana mampika bana luidi bana kote ba Jos Diena. Pour Dieu dans Moutounangati. Très bien. Est-ce que regrettando au tikala na poto? Tane regrettando poto to faire to zana so bien. Nga kaka censé to tikala bien en fait. So li kamboza no ya nga prévenir premendo la beta na mikilia tango taki makota ba kokoso. Na prise. Mais la dynastie ndo yembate. Ni nani yemba, Chafa yemba. Wana wenge. Sankara roba ni so ba bingo te vous a présenté. Mais je pense que question là qui wana nga boya mbati mais ba série wa sa dynastie wana wanga la zana wele ah ouais d'ailleurs ça libana na zonga zompan faut sur la vérité ya sur la vérité yo mo ba na ni sona ba bêtise na ni na ngati muta porter rien na vie na omige na faux en musique. Très bien. C'est très important. Autre joie qui on met tout la est important mais autres qui ne rave rien. Sur 100% peut ça combien de pourcents na jet set na groupe il y a les padres fait rigoler. Oza qui n'ont pas groupe ça. On peut se missionner sauter parce que tikala poto et puis les padres fait na ba master ba tikala qui ba sali ba grand projet ba grand album ba donc bien après yo. Yo, ça t'a repris ça combien sur 100? 4 dans la carte à jet set. Nga appelle ça 80 à 90. Parce que on appelle ça on voit pas tout ça na shit. Bah mas tout ba écoute na shit na parler. Makaouz ala misunanga, Ngwanzu ala misunanga, Gigola que son repose en paix ala misunanga, batu tout. Nicolas batu tout. Na longa motuté. À part venir mon sika de Zaginae na Michel Sinté De Gaulle et pas Koutanga to tchéré ba poapé Ivanda te bele ba gérer Pentacon ballon dividi pas chez tapé ba monsieur belé ba les gars biloko ni opesa kuna pardon ba biloko ni opesa za propre combien de vocales propre
Guy Baimba pas avocat nanga mon âme n'est pas on a trop d'émissions. Mon âme a tellement tout dit mais je n'arrivais point jusqu'à réaliser trop de rêves pour toi Maria. Mais voilà aujourd'hui je me rends compte il y a qui je t'aime. Ngeza rajouté. Mais voilà aujourd'hui je me rends compte un aveugle au milieu des eaux. Il y a qui je t'aime. Et là on mais voilà, aujourd'hui, je me rends compte que j'étais un aveugle au milieu des eaux. Okay. Pour toi, Didier Mananga. Yakananu, maman. Yakatobi nana rumba chanter sur des poules. Et puis ça m'a maman. Son audio vocal Guy. Yakope sanga, fuli yakotela na bolingo. Keba baba pimela maloba na monoko. Asi aucun jour monoko na ye sanga pile. Espérance dans la vie Didier Mananga. Nyo songa yobi pa bakisa mo wa. Abakse le côté. Eloga baby seki muke côté à mais voilà aujourd'hui je me rends compte que j'étais. Il y a qui je t'aime. OK. Na côté Bosco Sakata côté Gawana. Mais Didier Mananga azaki déjà. Ah oui que vocal wana eza parmi ba meilleur vocal nanga ola lingara. Ouais. Na vocal moi la mai nanga sala na vie. Vocal kitoko bongo komango ba tekela vocal wana. Ouais, inspiration yemba bongo utaki wapi. Ouais, na pesi masanga di Piron Mbote. Di Piron a parmi ba massa on travaille trop na ba wata tout ça ba ti wata préparer ba nini maman nana continue na kono on va na ba di Piron massa na di pas pesa ba est vrai on a imbi wa du Piron na Kenya. Ah di Piron ngapa wata pe na pesa vocal pe ata mingi te muke balum muluma me pesa la wana wata mutu nga goga yum to pesa mais bien sûr vocal hein muluma me mama muluma me abeti foi wana wata mtabaksa mais muluma me eza nini muluma me eza monongo na biso gisakata. OK moi si mo ka na zamba tanga ki na zamba eloko mo ekoti na lokolo nyama mobwe siko nyama ngo emati ezo mate siko jona gena na kati ya zamba zo ganga siko muluma me mobali langa bo comprendre nga poto olela da kunda mwa muluma me mobali nanga muluma me yaki mobali nanga oza wapi mobali danga oya isai retard eloko wana ekoti na mutema moi ça dai. Ah ouais. Maman muluma me wata baxi abeti ils appellent tout ça ngo kala gudu tato travail na pala wata kuna la lemba. Bilo ebele wata bani marambo okala tozonga muke na goga pe gogo moni azaka mutema malamu tatu wetu kabeya respect na ba mise ba pesa mise be respect ba pesa ba leader respect kofinga ne komi trop benjir ngai na lobelo mosu na acheta musique ndingo fa ma suspension roga fait trop. Musique ni on suspension ça la jet set. Ah monsieur jet set. Si go so ça jet set. Faut tu ba position na. Pour nanga. Papa Hervé azala muta biloba lobati. Ou sala na ba mutakala bani. Papa zo quitte sa mouvement en fait. Ils à côté à Goga, ils à côté à Fabo, ils à côté na biso. Tout bête musique et tout yemba. Yongona ici bon le monde en envers résoudre. Je t'ai donné mon cœur, fils d'Oumou, voilà comment je suis amoureuse de toi. Donne-moi l'amour, bébé, bébé vanda kimia, vandano, le lobolingwe, le kimakasi, vandano. Les amis, apotoki bakara weki sasa puruzia na badia musuni na mulu meme wala ce générique tête à tête ngana Bercy mwana comme la première fois chanteur contre animateur ale mboga ngoko maboye nzambe ye kaka boye
Paringa komi boye mige. Ye gaga sia ngotindi gete. Aoya kwe ya bama. Abukana. Donc ese bersa bongama. Pas aux amis lemba. On a dans trois chansons génériquement. Tous on a Bercy, moi on a géré s'enseigner par aux avant. Il est là. On a côté on a qui mbang Harry solo ba tia makambo. Na jet tu combien de vocales? Na jet 7. Na saiba burumi pregembwe ye burbe kwe musarvambi gola. Sandra Muteba, Jenny Muteba. Toke kuna msusu na usala na vita imana usala belle natina nga valable mimito ya boko sifflé Angèle Moussaï lozomona e yo vraiment zala la vilanga Miguel Passy yo vraiment zala la vilanga Nelson Antibal Charlie Malenga zala la vilanga Youssele Vandé Basile Engi, Pierrot Leblanc. Toke, na Ogia Salaki, o na Tikelaki, popo za tune yanga bina, mayondeni, gembi vocal noa, obindeni. Ah bon? On a eu suspension. Ouais. Te oh, babetanga suspension mo ya tina te na eba lo na minuit. De faire bien na minuit. Allô, mayo lobi ya studio. Te ya lobi ya faire étranger. Mais tu go to ki studio bete nga bi ngande ni gembe vocal no me yokana. Tu ko na tali na bi oli ka ma famille lo bakate comme ça promet to dia somi kili. Te poza imane ga ngo. Pour na mona les gens qui baboke nga maladie. Baboke nga hépatite. Baboke nga maladie de G7 Oh. Baboke nga pe maladie ngo yepe siko bazong selake erni likundu. Ah ouais. Baboke nga hépatite mi to ya mikili baboke nga hépatite na koma muke soteli zende Paris na ga mu qui est fort mutara munene kana biso ya Nicodème na sikito. Ah ouais. Pardon. Baboke nga hépatite. Ya on peut pas ba résoudre ça au tikala. Ils pour na bon temps nga elo na tikala na miki ya volonté na ngati comme va donner ba pesi nga voiture près abagi o pesi voiture a o chile na mai nga déjà libota na ngati ya koto ba li usin ba grand frère na nga a pesi nga vitara moi bien na bien prise dans la taligi ma masalagi ya bato kende concert à la tête basket na moi Adidas we fa na la tona zini ya la tagion kana osinya on a na zongo pona ils ont un carton et puis c'est compression à l'obé kamabe puis c'est Arnaud Mukendi atatu la gemelo mu pa bo on y a tout ça mère oye comme allo vie puis mayonnaise atini ba mélanger ngai abi meyom to bandaki toni ofingi mama na mapwani soma sukolo kuona bi logo ozonga ki baolo bakawe batikio ibank senga tu vois Mais après bien webi gigi non mais près ça qui atikala na poto pandaka na psi tikala no sano vino lukuta mabete près alinga te gi beta na mouvement alinga mna gi atikala na mikil tigana na yo oui alinga été question me repose un peu père papa mais vous avez pas de timbre vendé mo na ya c'est pour cela nagi moi ba timbre na bino za mondé mo quoi na de fait te menga tiko nga en fait nation mutu na linga uzamaile ni mingi ya vina ma joli mo biala na ma biala Serge Mabiala, ozora joli mubiala na mabiala na vi na ngasti no mobi na vikis kingi na liboso pongata na imwa muke na mami lo a kester kaka voilà gigola batembre moko ya ramtali koloti nga mo de clair mo ni tout ça mais vocal oyo natana no imbango to ra mingi na yi OK mon âme tellement tout dit moi boro bien le roi est baki boro
le quoi na nini comme côté témoin nanga ya salinga témoin de présabi a boy monga ils a qui test one so ya te président bandela ngo mona bo benko ka bala wenge ba musique 12 24 Nicolas ko 2013 raconte ya fait rigola na ranson et ça de ondenge après plusieurs années kitoko et puis les gens parlent que Vincent ne fera te mayamba cheta et zeno atina te mayamba cheta mais to kuta na kate na matanga po to pesa na bambote omoni toze la rate mutakufi ndeto ya kobongisa de bamona ke pesa ki vient no mbote te mais na limite que Vincent na faire ba suna problème parce que abeta na festival omona et le grand score ba ba mote amona vie na e ba pesa ni mbote ba ba lunga via kanga cheta ndenge Vincent oyamba wata oyamba cheta nde mote fu ba ba bangoke wata za mwana suka ya wenge avant ba déplique ba ya do wata mta suksaka bandu wana ya suku wata ya suku abandi na ba fabo do wata za mwana suka ya wenge na bekira ba cheta na baba bindomi eloko ane ba bosana yango ba pesa ke lumière ngala osenga na goga sola na émission ba porter parole ba motinga mamuke ba pesa so actualité ya ma musique té ba mo profiter na kofinga on dirait ma finga ezane base album et ça succès ba contrat bo bete Bukavu lo belango bo mukanga maka boye ba na ebite miga mi le gars il est là ku la vie na biso de fatigue na préférer na profiter na pesa ba ça ba merveille na bango et puis ba conseil kana ba tunde na biga na ba ku finga ya tinati. Très bien. Merci beaucoup Ezaki spécial émission pour na matanga et donc dans un ex musicien donc merci na de retour à la biso chanson Mbemba de midi merci pour tout merci na Edoka Mbe international na rat Angleterre merci na Silas Kato pa mona mboka merci pour tout Evan Tumba na kati yon vex to pesembote le vénérable grand maître choisi matata to pesembote ya papi matalata la matos miroir d'angola da costa patron il a dit il a fait Jean-Claude Mabanzo carré Thierry Lubadi Kali cavalier solitaire Evan Tumba na kati yon vex maman Philbertine Samba moi si docteur Samba Topesi bango tumbo te ya Gibaina colonisateur de la SAP monté maman Sylvie Baina de Kombish Baina na rata Paris et topesi mbote na Fabrice Massamba Radmota English fada père ya anglais topesi mbote Kerin Tsumbu Ojeps de Paris Roi Bilama Grand Kale ya mboka Elbito Coiffure na CD tout retenir ni tout retenir gara et là on a le par Marama Dakumuda donc samedi là on est chez Djonga Kula et dimanche et bientôt là code 13 Ebima code 13 yango Ebima Kalate et puis ba mote na la profiter na pesa ba meilleur vin na batutu o balinganga et dobila Gramayas na pesa sumbote mingi na héritier Stramwell et puis mbote makasi na BD Makenji et puis ma sœur Coco Loufé et puis mes condoléances encore à la famille Moto Mobimba, donc Bibi Chimolenga, mes condoléances, courage. En tout cas, Nzamba et Dobi la grand maître na Londres soutient toujours ce de Kebo Didier Mananga pour les London City. Pour la London gars, États-Unis, Banalimba tout, pour soutenir Abinango. Vous avez été dans Koufa pour vous soutenir pour soutenir Bani. Pesa numéro. Numéro nanga. Pour Abengo va soutenir yo. Non, pesa pas non. C'est bon bien abisso ba otine numéro en vie. WhatsApp nangeza en vie mais on est star. Migo mo ba numéro. So na pesi. Après ba musuzu bien bon, na pesa kaka 07 44 22 86 11. Eza numéro nanga ya contact nanga ya WhatsApp nanga. Pona ba benga poto so mamu ya bien. Ba benga te pour critiquer banoko bani ni ça bien. Et ça bien te. Tout cas bon on est loko embeli da kumuda to moi vous quand que vous eza mo kasi. Naleli mami soma teli ngai bata mokili babosani
babomi nzoto kasi molimo na ye ekepa ya nzambe azalaka nzambe azongi epa ya tata ye mozalisi na se Dior Katiesco edi bara boyamba nyuma na ye soki nakanisi Tokyo na mbonda soki nakanisi Petit Jidite soki nakanisi lisusu bakle mutombo nalela te mwibongo mugezigina mwala banunwa keye niganyema naleli. Courage. Toujours forte jeune. Maison Awatoza chez Maman Nicole Malonga. Yaka esa na poto nemeyebite yaka tokisina metro chateau ngutia daka yau awa uzomona kimbondo la Paris jela na oyeba asaka mon ndazabo asaka so mina lula metro pakata mukolo boya takuta mukata bisaba tani ba mingi tanga awa toza yaka soni na place tokoti aza mwana mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyoka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé ba mama bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Minaye pour na kolongola matampo ba mama banduta ba mama oyo baza na besoin osala taille mpona kokita mamumu ba mama oyo baza na besoin ya kosala maforme kalingi azala na tolo munene alingi azala na nsima munene mahanche munene mipende munene. Maman Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche non yo somona te eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension elingi soko mona ekokikoti wana sina kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa loposo apoli koteka ngo légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka ngo légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo ngo kala awa toza boya te nango Nicole Malonga.